bembe musuna kundaka na ngaba na kibunda bato kibunda bayebi yango entre 71 73 74 nganga wana sala ka raje na kinsasawa auta ka bandundu akufi bene nganga ifo ndekune nganga uta bandundu aya kulongola bikila oyo pote nganga wana akundama ebembe sala ki presque 5 jours maintenant ikomi ndengi wana tangu nganga wana yaki na 5e jour ebembe de kutu na quartier bakimi et décomposé nganga wana bakamba sala na ngai bande kukamo ngai moko na moni abimisi akuti deja ebembe kutu pe mata na kutu kunde bembe zaiki problème maintenant ebembe se mati mutu bandundu wana aye alobi ebembe zonga na mbetu pa ezalaki akusala bikile bake baye babondelinga ngalobi rien komata mindondo c'est vaut mieux akende cimetière sala bikile na kata cimetière makamba kukamo na moni nganga abimisi biloko nena saka memaka atie 3 nzungu liboso nanga po soki to keyi to kubaluka to kukufa mai to kumona matali ete na sambeli na bimisi chapelet na ngai lero wana mwana pona yebi Yesu malamu na zamwana maison mère catholique ngalo papa na yaki kunde bembe na bini mo ko to pesa ki combien de jours bo farse biso bona programme musala ngai na yaki kunde bembe oya lingia sala makam ala na cimetière po programme na zanango pona tangwana zalaki soko bo bebi sika ka 30 minutes ebe mususe kulala nani ate bantungu wana bango moko balanda na cimetière balandi na yemoko nganga balanda ko sala bikila. Bonjour chers internet de partout au bozolanda émission na bino boyebi na kati ya télévision Lolango TV. Lolango TV ezali télévision oyo epesaka éducation et epesaka politique epesaka religion pe nyonso tout. Confusion eza ko sala ma mingi na ba téléspectateurs baza koloba par-ci par-là. Ba émission eza ebele. Yo tala émission ya choix na parce que eza chaîne ya télévision o eza kolobela non kaka makambo oyo yebi o ezo critiquer mais plutôt Lolango TV eza chaîne o ezo lakisa makambo nyonso tout totie yango pona ni parce que na kati ya monde entier ba problème eza ebele ba problème ya mabala ezali ba problème politique ezali ba problème ya santé ezali mais lelo na émission na bino boyebi ndenge boyebi kaka ndenge ezalaka toyambi un papa oyo boza komona na ba poste télévision na bino ezali papa Ndundi. Papa Ndundi azali nani bokoyoka à large ya émission na biso pour découvrir Papa Ndundi azanani tobandi kopesa nanu mbote na Papa Ndundi mbote Papa Ndundi mbote papa journaliste. Papa Ndundi azali un des anciens chauffeurs ya Corbillard oyo tobengi na lingala kunde bembe eza eloko oyo ememaka biso banana hôpital na morgue tino koko misabiso na malita tikalaka na place na biso ya repos ya libela yangala to kamwe panda batu nyonso tout bakundaka ebembe lelo pour la première fois Papa Ndundi aza le premier monsieur oyo a se présenter na chaîne Lolango TV pour appeler sa témoignage ya musala na ye pour lelo toza koloba boy akokisi 50 ans ya jubilé ya expérience ya musala oyo Papa Ndundi musala oyo ya Corbillard obanaki yango ndenge nini parce que eza musala moko batebele babangaka pour comme chauffeur ya ndebembe ou Corbillard ezaka pasi mingi musala yango yo obanda yango ndenge nini okoki ko expliquer balandi oyo baza kolanda biso na télévision kaka na boyembala moko zui décision ya kokoma chauffeur ya ndebembe bien ndenge. Si papa journaliste na mutuna utuninga vraiment na musala yo ngana kana ki kusala yango te mais kasi na patron na ngai oyo apesa mention na parlement Zaïrois le roi na Zaïre pote mutu mwindu to congolais Zaïrois asala musala wana yende mutu abimisaki kunde bembe ke pongana koma chauffeur tangu neko koma chauffeur na avana koma chauffeur en tout cas esala ngama wa mingi nakende kutuna tata leki nanga ke ngana zana ye makamba butute sikoyo patron na biso azofungola kunde bembe ngana zolongo tata leka lobi nanga non kulongwa te ezana ngomu musala ekusala sabiso kutu soki bozana mutu bino basala kakuna ekufacilite bino pona soki bokwele likambo na kate ya libota yango à partir ya 1970-71 na bandi kumema bibembe topusi tinzamba sungi ngai accident ya munene penza ya kumba surtout là tant que tozo kumba bakunde bembe plus de 50-100 personnes mais accident moko te grave pendant 50 ans
mikakatano ebele tokutani na yango na kutani na yango mais ata ko bongo nzamba sunginga na sali 50 ans na jibile to tondi nzambe butondi na makamba jibile ba mona ki malega ki Kinshasa ndenga kumsinga pona kupesa nga dignité ya doyen des chauffeurs corbières na Kinshasa tilelo bazo benga nga pona bakombo ezalaki ebele na 1970 85 bazo benga nga dilu benji metango to komi na ba 85 komi beret rouge po patron zo tia mutema ke soki atama tango wana za mubulu akutinda ngakuna po bango moko bana kati tango bokomona ke beret rouge akitewa masekite suka matango wana kuleka na boboto metango to koma entre 85 2015 na yo koma véritable kombo nanga ke Papa Ndudi kombo nanga Papa Ndudi anise yango wana na tondi nzambo tondi ndenge monsieur journaliste atuninga kindenge nini memi kakatano ebelepe na leki na yango na kati ya musala wana merci. Bon Papa Ndudi ndenge tolandaka pe toyokaka na kati ya mato ya bato na Kinshasa pe partout musala ya Kundebembe eza musala o peke esungio na libota ou bien na makamunyo surtout yo ya vie esali yo nini bolamu nini yo makambo ko Kunda Bibembe tant que chauffeur esali yo malamu na zipenza po na kutanaki na patron nga patron Juzimbenza Filimo en tout cas na eleko wana alingaki ke ba travailleur na ye bazala ba locataire te banso ba mutozwaka ba mo ba credit lero wana bazoka ba kimbwala ba kindele ba badandingi chaque mois 2 personnes bazoko bima pono bezwa mo credit wana ya kuzwa isika ya kuvanda baboyi bali travailler ne bazala ba locataire mais sina ligambo wana na kutonda nzambe na musala ku chauffeur ke na vandi mama place yanga moko ata mabongi maza mingi teme isike na vandi yanga imoko na salisi ya Papa Nzuzimbenza na bali bana pona boti polo na bandaki musala wana lasha 20 ans ti na boti bana na ngai na bali mwasi na kaka na Kundebembe na sungi Kinshasa mubimba batu ebele mabote ebele na sungi na Kinshasa na musale Kundebembe pe singa lugumbu pe partout bazoko ya ko sok ba yebongolo tamba kutena yemoko Papa Nzuzimbenza bakuloba ke papa tindle biso chauffeur ne wana oyo mwana muke tindle biso chauffeur no oyo mwana muke ibembe mususu nazoko kende bango moko bakole bembe bakukamwa balobi Papa Nzuza tindle biso mwana oyo est-ce que parce que natango wana bazaika ka batata pour mwana 20 ans 25 ans que umema Kundebembe ezalaka te mais na tondi nzambo tondike mama tomba oyo nazwi na musala ya Kundebembe nazana sika ya muke ya kuvanda yangai moko na bali na boti na tangi sipe mabana mususu basisi campus na lisala sikaka ya Kundebembe. Merci tata journaliste. Balandi ya télévision Lolango TV lelo musala Kundebembe tomoni yango pe ba jeune bakoti yango baiko comprendre que ezaki nango musala ya kindokite ya kisite ndenge Papa Ndudi ayuti ko expliquer biso bo ezaki ka simplement ozome mamutu kapo ko accompagner corps na dernière des mères na ye place oyo bakokunda ye mais siko Papa Ndudi malgré ça ozaki jeune toyokaka ke ba chauffeur a Kundebembe bazaka pe na bakisi pona ko se protéger par rapport yozo mema milimo ya batebele umemi bandoki umemi bato ya nzambe umemi pe banganga na parcours na onyo surtout wana est-ce que aussi mbaki ata moi kisi moko te peut protéger kayo par rapport ya musala ndeko banaye ko sala. Merci papa journaliste vraiment musala nyonso ndenge balobaka ke ata na kata libota ndoki umuta benga ndoki ye moko za ndoki mukaka muteme mutu malobo yebi makana munoko yango nde muteme ya mutu po mutu nyonso ndenge na lobaki libosoke tango na yoki ke patron abande fungo alinga fungola Kundebembe ngamoko na mituni na lala kate butuana na ndoki te mena musalo na kusala ndenge nini to wapi me tataleka lendi singa na kobi me oyo nyonso ndenge to lobi musala nyonso oyo mutu oyo azana misala mabe akulanda kanzala nzele misala mabe mutu oyo azana nzele ya nzambe akusala ka musala ya nzambe ndakisa ibe musuna kundaka na ngaba na kibunda bato kibunda bayebi yango entre 71 73 74 nganga wana sala ka raje na Kinshasa wa awutaka bandundu akufi bene nganga ifo ndekune nganga uta bandundu aya kulongola bikila oyo pote nganga wana akundama
ebembe salaki presque 5 jours. Maintenant ekomi ndenge wana tangu nganga wana yaki na 5e jour ebembe de kutu na quartier bakimi et décomposé. Nganga wana bakamba salaka na ngai bande kukamo. Ngai moko na moni abimisi akute déjà ebembe kutu pe mata na kutu kunde bembe zaki problème. Maintenant ebembe se mati mutu abandundu wana aye. Alobi ebembe zonga na mbetu pa ezalaki akusala bikile. Bake baye babondelinga nga alobi rien. Komata mindondo. C'est vaut mieux akende cimetière sala bikile na kata cimetière. Makamba kukamo na moni nganga abimisi biloko nena saka memaka atie tuwa nzungu liboso nanga po soki to keyi to kubaluka to kukufa mai to kumona matali ete na sambeli na bimisi chapelet na ngai lero na mwana pona yebi Yesu malamu na za mwana maison mère catholique ngalo papa na yaki kunde bembe na bini mo ko to pesa ki combien de jours bo farse biso bona programme musala ngai na yaki kunde bembe oya lingia sala makam ala na cimetière po programme na zanango pona tangu ane zalaki soko bo bebi sika ka 30 minutes ebe mususe kulala na niate bantungu wana bango moko balanda na cimetière balandi na ye moko nganga balanda ko salbi kila na ke kuzwa be musuna masina deux fois ti na ye na zongi se bato masina bango na basisite mais mugambo gamoke yango na monique experience wana ke eliki ya kisi eza yambite mais na eliki ya nzambe ndenge exemple na pesi na niate banzungu nganga na ke to kundi to balukite tangu tunazongisa kibato wana libote wana na kati ya kibunda kuna na ngaba maana soka kitifuatala ngai alobi yu mwana voyue mwana yu bandie ngalo bulobeki to kubaluka to wapi tina ko baki tinzamba batelinga 50 ans na komisi nzambe oyo apesinga bwanya wana merci ebongo siko ndenge zalaka ke ozo kumbie bembe ndeti exemple okundaki bembe ya nganga oyo bapekisaki yo ni na butu otikala ko mulota ta mukolo moko teke mutu okende ko kunda zongeli yo na bandoto bien ndengeni otikala na ta kolota te. En tout cas tata journaliste merci beaucoup mais omonika ndenge to mingi bazana buyambe bandoto toboyite ndoto mususu ngai moko na kolota ndoto ke na sala accident grave nanga moko nazuka ne musala lokola na sina sambela ki na yebi nzambe solo na yebi nzambe malamu elike na ngai musala nzambe abatelanga okumoni pe mukole sili tamusona kundi 4 5 bibembe possible na tangu wana mais na yego mene pokwa na tondi na zongi sili nzambe matondo kulota muto ya kufi toboyite ndote ko yanango mais soko tiena elike ke na nzele ya nzambe kubatela yo iza ndoto mais uchema kansigalo ko na moni ye kaya salinga boy wana buyambi na yo mais sinon pona ke kulota oui kulota na loti ke doza ke na cimetière mais pona ko ba ke on pona ndoto wana yango na sali boye vraiment yango na tondi nzambe butondi ke ngutala 50 ans na tangu wana par jour ou bien 7 ou bien 6 si tu leto baniko sangisa tangu susu kunde bembe moko 3 bibembe to 2 bibembe mais yebiti ya kulala na ndakuna na mutungisi ya kuswana na makambo ya kuloba na yomoko monike na mututa musa kusala opasi mais nzambe abatelinga panda 50 na kuzongisela nzambe na ngai matonda na kolanda lisolo na yo sikoyo tango bana kokuta na ba famille wana ba difficulté zalaka nini ti o attendre âge à 50 ans expérience ba difficulté nini okutana kina yango mituka ezalaki malamu te ou bien ba client oyo bana ko kekozwa bibembe ba comportement na bango ezalaki ndenge nini po o atteindre 50 ans expérience o tika musala yango te o continuer toujours na musala yango. Merci papa journaliste. Mikakatano oyo liboto na situna tango kala ezalaki ke respect de l'air bino moko bato pesi air enterrement 9h 11h 13h 15h to 16h so baby sika 30 minutes mikakatano to kuta nango wana oh papa chauffeur bakuluka mwaye chauffeur bavana so quelque part ba melisa yo pour bango bazoze la chef de famille
Montango surtout les Rwanda zakina no mwana bazomo siku mwana mukebo yishikoyo ndenge to convaincre ye ya niveau ni. Mais mikagano dozo zanongo respect ya area enterrement pour enterrement ezalaka 3 heures de temps kuzwa bino nda ku cimetière na kuzongisa bino 3 heures mususu 1 heure mususu wana 4e heure il faut akoma déjà na bembe mo mususu mais soki boyoko na place wana te o ba futi o mo avocat o mo masanga yebe ko bebisi programme ya mo mosala ibembe mususu kusenga elala pole Rwanda ta uzana mituka ndenge nazo senga na leta na biso covid-19 yangoyo izateka pana kutonga to nini leta pa asunga nanu makambo itali liwa po bataxi bis ndenge tuzomona bazomeme bibembe zamalamu transport izangi mais oyeba bien que transport taxi bis wana memi bembe ndenge covid ezali siko yebembe wana chauffeur tanga ka bauti cimetière azongi mama asisi bakitisi batu mbala moko na wenze na gambela mama sombi pondu na ye achene ka taxi bis place bembe zalake toujours en contamination ezali mais na tango wana ata ozana mituka kunde bembe so bosala ki retard bino moko ebembe wana kulala soki za faute ya biso ya maison patron akopesa bino mapa mbonga mapa na dépasser de sasa sikri po lobi na tongo eko ma premier enterrement mais moi molelo tozomona ke togo leta sunga pe population kubate la ndenga ya kala ke esengeli corbiar mutu soka kufi esengeli corbiar parce que natango wana pe service mbimbalete zalaki pone ko infecter ba corbiar chaque semaine pone kubate la population mais moi molelo ozomona ke mutu akusala makambo ndenge ya lingi ndenge ni covid ekusila ndenge ni maladie contagieuse ekusila esengeli lete pe asala service na likambo wana atanga na tiki yango mais na muke na tiki ne komi lokola conseiller ya bande kunenga ba chauffeur na batu mususu sikoyo na ndenge expérience nyonso tu osali ya 50 ans est-ce que oluki ata mukolo moko te bakonzi ya mboka par rapport à l'expérience na yo ba assister quand même na conseil ou soit na retraite non ndenge okei. Merci papa journaliste. Avant to comme na l'an 2020 ni na bundaki na bandaki kulandela likambo wana na bani batebwanye bapesenga mayele ke likambo liye sengele eko matana présidence de la république na bakonzi mboka pote musalo sali au mérité. Parce que 50 ans, nous salons tous les bien à t'amener to maçon to wapi accéder zanga kate. Mais yo comme même milimo bat. Yangwan va peser nga makanisike na comme le chef de l'État. Na comme le chef de l'État mukanda yangoyo. Banda le 30 avril, le 30 mars 2021, caché na ya présidence réceptionné ya présidence. Hôtel de ville, le collège avec programme ya carnaval pona yeba mukonza mboka yeba bibango pe le même jour bazwaki yango ministère ya intérieur ayeba ki ministère ya travail ayezali chaque lokola na vande na makala na bumbu commune ya bumbu na commune ya Selembao bazaba akia ya réception na réception oyo lokola na zape rescapé ya IDPS na musala kaka oyo kukunda bibembe IDPS pe ayambaka mukanda wana yango inazola kisake metimo molelo ata mukunzi moko azoki salanga réponse te bono zala ezala reconnaissant ya misale na salina mboka Congo. Olobi eloko moko bimisi ke oza rescapé à IDPS. Rescapé à IDPS par rapport à Yanine. Parce que yoza na parti politique yoza ikaka simple chauffeur au kumbaka corbière au komaki rescapé na IDPS na ndenge ni to Yolanda. Merci papa journaliste. Omoni musala na biso eza musala ya mutunyo sa kweli likambo sengilika ko komana maison funéraille. Alors, na ile kuana la deuxième république ba garde civile ba kenda ki ko menacer permanence ya IDPS. Na 12e rue. Alors que il y avait deux morts. Mwana moko ya Kingabwa na mwana moko ya Yolo. Alors mwana ya Kingabwa Corbiari ya Basile mutamemaka yango. Mwana ya Yolo ngai nde mutu na memaka yango. Nazu yango na ole rwana na bo bayebi Kinshasa sikoyo na kata wenze ya Yolo wana place bache pompe sans pas balelaka mwana wana.
oye mwana kingabo baleleki na kata permanence. Alors tozui bembe wana toke tina permanence pour nous soit deuxième tout ça en cortège. Maintenant cortège to kendeki to leki bongolo Kasavubu to komi na Bandal et le kwan bayebi erwana premier ministre Zaki Lunda Bululu. Et déjà pour makelele basi esili kusala mandenge to mona kakendenge bakangin sela kemito kezo le kaka mais déjà esila ki etikla kaka inauguration. Alors na cortège wana to kendeki des milliers de personnes. Oh écoute kunde bembenanga TV5 la kisa ba mona si batu likolo batu kutu na place nga chauffeur na place kutia pine problème kuswana plus de 100 personnes. Tokoma na Chibango wana il fallait tokote kitambo tout le monde tete kende boka de tout droit kuna ba combattre ba panza ba barrière ba panza ba barrière wan to leki na kati ya pont wana nano ba inaugurer te itika une semaine pour ba ko inaugurer na président Mobutu na premier ministre Lunda Bululu to leki na kati ya pont to komi na cimetière lero wana Justine Dupont au journaliste ba bomba soki mboka nini awa yemo taza ku filmer biloko inazoloba wana mukili bayebi mamoni bayebi yango so batal be filmer TV5 ngama kupenda tala kango tutala yango tango tusisi kukunda president Tshisekedi le papa na mama Marte na cortège no so ba combattant oyi bazaki na ba véhicule bazongi mais biso batakunde bembi futo zela bato bazongi sama bele po tozongi tangu bazongisi mabele besilisi bamati or que sangu na biso e komi na Mongalema tangu Mongalema yogi ke kuna IDPS apanzi ba barrière ya poma kelele baleki bala moku DSP bakitisa DSP heureusement nga Dieu merci kubima nazo bima pone bima samutuna Prince Kasavubu oyo bayebi kitambo natale kaka ba jepi ya DSP zokita mbangu bwa oyo bato na yebi kaka bazoluka biso ngalo bino so na meku kota pe na kikenzele kitambo oyo bazomata bakotimbila la koti kaka kitambo tudua na mabele pour lukula yebi kisaso mbima na kunda pour na kubima na nzela velodrome na komi na cimetière na hôpital kitambo na calculation na bima na Chibango bakotimbila ale nabimi kankokol tina sanef balamoko mular tito kome kutu kunde bembe suite ya charge yebaka ke batu balongwe limete makolo na ere kuzonga bakuluka nini mutuka sidi eleki na charge bapine kutu mutuka wana bayebi elala kana kwa ya gambela place le 4 pine sima evandi suite ya charge le kaka trop. Alors qui rescapé na zana ngona IDPS yango na mitunaka soki ba DSP bazwa kabiso surtout ngai chauffeur est-ce que mbele nazabu moyi ata nazabu moyi ndenge na uzotondo nzambe lelo est-ce que mbele nazamu bimba yango wana ke nazare rescapé ya parti ya IDPS suite ya ba martyr ya IDPS ndenge bakomisaka ba martyr ya IDPS biso ba rescapé nukola ngai ndenge témoignage je peux maboyi ce drapeau bazwa mukanda oyo na komila ka présidence de la République copie ezana bango na kati ya mukanda wana kuna na bureau ya IDPS. Merci papa. Oui papa lobi azali rescapé na événement oya funérailles et le kaka na 1991 na pont ya Lunda Bululu o bafungula kanzela no autorisation ya président de la République Mobutu Sese Seko Ngwendo wazabanga wana à l'époque pour ba inaugurer pont bango ba bukake yango ba lekisaki yango na makasi papa azalaki parmi le rescapé ba kimaki descente à DSP otoyebi batumsu bakanga bango tilelo ba monana te ba misusu bazonga na ba famille basalaka ta ba 2 semaines te bakufaka témoignage na la plupart ba papa ya kauka yolo bakufaka na limete ebele toyebi mombele na événement au papa azobeta nga na sana moi témoignage ya muke na zalaka mwana muke à l'époque na yokaka lisolo yango à l'époque pe to badaki kofana na bandal to landaka penda événement yango ti IDPS ezoleka
donc lelo papa a faire souvenir nga eloko o na monaka naza mwana muke batenga na mapeka pona mona événement mais lelo papa abiki aza rescapé siko na eloko oyo saka rescapé par rapport à IDPS besoin no ezali nini lelo o pe IDPS eza na pouvoir par rapport ya bango bazo gérer mboka te ozape parmi les rescapés oyo ba vivaka événement ya victime ya pasi oyo Congo et monaka na ta à l'époque. Yango normalement ndenge na senga bango bakonsi ndenge na senga ke partout mutu nyonso ya asali ndenge besenga ke musali asengile na lifuta na ye ke ndenge oyo bakumisaka ba martiro ya IDPS ndenge be bakukumisa pe ngai pe rescapé reconnu ndenge ka oyo boy po bango nyonso oyo bakonzi ya IDPS baza ba témoin oyo bazalaki na cortège ya Bibembe wana so yepe ceux qui bango pe baza rescapé mais surtout ngai parce que ngai bazwa nga kuzwa bazwa nga kuzwa po ceux qui ngai na kufaki mais le patron nga pe atika ki IDPS teke pona likambole wana yango na senga bakonzi lukola tata sekedi yemoko azana konzi ero moyo mololuka ye gara de la nation nzambe yase mukanda oyo ezana biro na ye atune bata biro na ye mukanda depuis le 30 mars 2021 mais sur le salagi jibile wana bai bamoneki yango ke kisasa tombulu ngai pendant 50 ans na kota kibongolo lokola Yesu akota ki na Nazareth yango wana ke nazo senga ke lisalisi ya bakonzi basunga ngai ndenge moyo mulele ko muvana ndako nzele moko te kumulukela nzele nga na yeba kibongolo pona kubika mena sikoyo bongolo pona ngai ko mibololo sikoyo ngai na libota na komi kusufriri lokola na sala kite. Merci beaucoup, cher Internet. Bolandi Papa Nabokebi. Émission Ezalika ke tout bakakati na mboka ke batu ebele bazo réclamer ba droit na bango mais l'état azota la bango te l'état tala kata ba droit ya batu. La fois passée te uti ko la tolobi ke Léopard azobeta bato zo gagner te parce que ba ancien joueur pe ba réclamaga mais l'état na bakaya boye soki obani ko landa et que ça peut sengo ke bato ba servaki mboka quand même na misala o ezaki koya ko aider population na kosala ko sepelisa population bazape na quand même na droit ya lifuta na tango na bango ya retraite ndakisa ndeti papa azopesa exemple na ye awa asaki na entreprise même kolo entreprise esa kufa a servir mboka akundi mwa bibembe pe ya ba homme politique ebele selon explication na ye na ba classe ya homme politique ba député ba ministre okundi ndeti banani pinda o ba eba ina kati ya mboka awa na mukanda oyo na gomilaki présidence de la République ezali ndakisa awa na ndenge na tukomaka plusieurs quartiers na ville Kinshasa qui sont bien manani ata kuna na kinkole soki to Yesu na famille présidentielle Mobutu na Lekwana ve musukuta lingina kende aéroport na ke kutike be na aéroport 730 ya commandement ke toko tsambala moko na kota na kunde bembe na gatia tokende Guadeloupe kutika na kende tike bembe na gatia 730 mais Mobutu ego no ba famille mususu bazali to nini yango na tika ka na président famille pa ma président Tshisekedi le Rwanda na komi président mama Marthe aza temo na kuna na Nzombo ngai moko na kundi kuna pe bibembe na famille présidentielle ba commissaire du peuple na tango wana tango papa Nzuzi Mbenza filma comme député ba bezo benga ko gouverneur kona na parlement alors bazali parlement zaki conventionné na maison mabu na bongolo alors bibembe nyonso bakai ba député kufi to mabote ba député biso batuzo kukunda kango na kunda yango pe ebele mais ne kukunda pe yemoko honorable Nzuzi Mbenza le patron na ngai na 2015 na kundiye na kunda susu papa honorable président de l'Assemblée nationale Mbenza Tubi na ketika ye na longole ya watina boma na genetika ye na boma bakundela kiye soko tuni kungona na Fumungando ba yebi Kinshasa na Kimbanseka Fumungando
ngai mo na mema iko na cimetière Kimbancheki nego kunda fumu kanza oy ba yebi na Kimbwala ba te Kimbwala ngai mo na mema ye kuna cimetière ne Kimbwala kuna oy ba yoga ka Pascal Kingasani ka Pascal Kingasani o Kingasani Pascal lero wan bazo benga ye kitisanga na bare Pascal ngai mo na mema ye na Kimbancheki ka oya ndenge no lobaki atata ya bourgmestre ya commune ya Kalamu Papa Kadima azape lumpese lungone parce que asipoterming mambo mkamba miba yemoga lobaki nga ko benga ngai menana benga tepo bourgmestre Kalamu tata na yepe ngamo na meme na cimetière ki ya Kitambo alors nakunda eloba batu lobaka ko pour entre 2024 et 1924 et 1984 lelo basalaka presque bibembe na kundi elekaka 25 000 mais c'est 1924 so total sur lelo na banzi to komimo na komaki musikati na 2021 le 8 janvier 2021 on a programmé que jubilé na ngai be mesuka na kundaki mais mama ka sezanon muti mala mapesi nga korbia na mema to na komema po maka sezanon mais ne senga lisungi ya bakonzi basunga ngai pote na yebe kubika lisusu na mikolo nzambo ya pesi ngai na mokili. Merci cher internet to komi na suka émission na biso to landi pena Papa Ndudi na bokebi nyonso tu ndenge to lobaki ke batu ba servir mboka na misala ebele baza na besoin ya lisungi particulièrement Papa Ndudi aza na besoin ya lisungi par rapport à musala asai na funérailles abi akundi ba kondi ya mboka ebele na ba famille présidentielle na famille ya défunt Mobutu na famille ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi na kati ya ba matanga nyonso bowana ko na famille Papa Ndudi ba ko leka kukunda asengi gouverneur Gentini Ngobila yo muzokamba bosunga na ba député tout o boza na kati ya parlement asungi moi ba député pe ebele ba lekaka lelo papa alembi makasi ezali nango ya kosala toujours mais azali suna mosala kosala bato ya boeza bato oboki ko sunga pe ko soutenir papa moi cadeau ndenge opemi osaki mosala malamu pendant 50 ans ostika liko zo accident zo ta cadeau ya lopango zo moi cadeau ya boye zo moi mbongo esunga osala ta mosala mosusu esunga les restes ya vie na yo merci na bato mitema malamu oyoyo boko sepela ko sunga Papa Ndudi numéro na ezali affiché toujours na kati émission na biso tondi mingi na émission na biso ya lelo ndenge bolandaki yango a suivre ba émission ebele ko ya lisusu kati na chaîne na Bino Lolango TV obolingaka bye.